À propos, il fallait tenir qui am taliboma. Am taliboma, à propos, tenir qui il y a kaka na musique à Congo. Mutazano na difficulté ça nzembo ya cocher. Mutana difficulté mais maintenant au groupe na yé et bimateke matadi ya pamba. Taliboma, le artiste congolais a kabelo mbongo ya lobi na TV. L'artiste congolais avant d'aboyer onga inde na millionnaire. Onga na montre cher. Siko ya biso siko so muninga zo kende liboso. Bo se pelate et so bino na nini. Obier moko mboka na biso alire kende la. Batu barumi ko mimoni savement malembe ke ondoki. À propos, il fallait tenir qui am taliboma. Am taliboma, à propos, tenir qui il y a kaka na musique à Congo. Ndoki yo. Mois de mars, mois de la femme. Le 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Voilà pourquoi nous vous invitons, Bino ba Maman na biso, nyonso obosalaka lokumu pour la femme congolaise, aux médecins, aux chanteuses, aux danseuses, aux associations minene, aux fondations ya minene, aux salariés marambo nyonso dans l'événementiel. Bobanda déjà kobenga biso héros parce que mois de mars mo bimba toyamba kaka ba mama tozui eteni na biso ya télévision pour que toyamba kaka bino ba maman na biso numéro oyo eza wana eza affiché boko benga biso tozala wana pour que toyamba bino. En ce moment déjà n'hésitez pas de nous contacter Jeanne, Belle, toutes les grandes dames. Je vous invite à prendre part dans cette émission mois de mars. Vive la femme congolaise. Venez découvrir Lens by BBL, des lentilles de qualité supérieure, hydrocore valable 1 an. Possibilité d'envoi à l'international. Sublimez votre regard avec Lens by BBL. Rendez-vous sur Instagram et Facebook sur le compte @lensbybbl_kin. Nous sommes disponibles sur WhatsApp au +33 7 56 93 93 24 pour le service en France et au +243 810 608 515 pour le service au Congo. Pour l'achat et la réservation de vos futures lentilles. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi déjà na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 euros, 100 euros, 1000 euros na yo. Contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela la page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au Kokoka. Aucun mode de paiement, soit PayPal, ton compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, Bayeli Bisso, gratuité à 100. Très chers internautes, c'est votre humble serviteur Ibrahim Abdi. Je suis encore une fois de retour. Voilà pourquoi Naever Binoto Solana Bino par rapport à l'actualité musicale. Je dis déjà bonjour à tous les fidèles téléspectateurs. Il y a Bisso Obatala, Bisso Mingi Mingi. Aujourd'hui, vraiment, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous l'un d'un fils. Il y a Eugle Fali Poupa, autrement dit R Marabio Show. Voilà pourquoi le lot peut faire Mingi Mingi Goyamba. Emmanuel Macron, Oazabongo, Bagarre, il y a un mouvement. Tu peux faire Goyamba, pour ton mégampé, Robert, ma solo. Naïnde, tu vas découvrir ma solo en lolo. Mais quant à moi, avant de commencer d'abord cette émission, je vois Anelka depuis Paris, Madame Kapriski, Nabo Sanité, Banderounion, surtout Bazarana ensemble, Kevin Lengo, le réalisateur de cette émission, sans oublier Mami Kimberly depuis London City. Balobi Ser O Pesara Bassi et Belé Poser au Gomanetti, mais Bako Maraté, Aline Mwimba, Docteur Jackson Lubanga, sans oublier
Il y a Lycée Chibangu, il y a Bissomoro, il y a Palin, il y a Lycée Chibangu, na Bossaniote, Tressilandou, boutique Belgica en ligne, na Bossaniote. Vous êtes nombreux, Magali Landou, Tressilandou. Je reçois pour vous Emmanuel Macron de F Victime. Emmanuel Macron, bonjour et sincères condoléances d'abord parce que Maman Tika Gibiso et on a de cœur. C'est vrai que vous avez Moussika, mais devant eux, na d'abord sincères condoléances encore une fois et bonne d'abord santé. Ouais, salut, merci. Merci d'avoir condoléances en tout cas de rassembler. Et puis on a passé bonjour, on a des réunions sur beaucoup dans la Moï, la journée quoi. Si vous écoutez le soir, bonsoir. C'est votre artiste Emmanuel Macron qui évolue tout près de son boss Fally Ipupa. Donc différence mots ils alara batu bazara moi ba inquiétude ba kansara F Victime eza orchestre non. F Victime eza label. Biso toza bateau groupe Fally Ipupa. Donc les King na biso groupe. Tozanaye, c'est ça que batu bazara moi éclaircissement tes place wana. Et on a une salle moi pour éclaircir bango. Donc biso nga Emmanuel Macron, je suis dans le groupe Fally Ipupa. F Victime c'est la belle wana o izalara et faire produire ba artiste o msupe bana batala y compris nettoyer dana moko tozara dana moko na biso zara soyez les bienvenus na ndako dana ba DJ Virus donc na ba misupe ba royaka yaka c'est ça quoi ils ont kenango bien donc naza dans les bons nzamba zo batela tout à ça grosse tournée et là maintenant toi na Kinshasa tous sur na ba programme sous ces ali ba oyeba na bango. Voilà, mais vous avez vraiment Libanda, vous avez presque plus de 3 mois Libanda Mboka. Vous avez biso concert au Burundais au Beta, on a Izalaki Kaka Yemoro Aigle Ndete Yokarabat Baloba, Kache Libanda Mboka, Moro, tous les producteurs qui vraiment na mouvement pour na Bokende Osape Moussala. Biso moi les arrêter que biso moto mi faire produire jamais boss nanga lobaki déjà ngai musique na bande o lié sango mais lelo na mo lié na musique donc na ndenga bien donc il faut to respecter non makambango cop auto ça la musique et musique et ça boulot donc boulot aux sala il faut y onde lié ça yo et non que yo comme lié sango. Tous les contrats que nous avons Libanda Mboka, patron a besoin d'une organisation à monene. Manager Azali, bateau peut qui part na gauche droite Bazali. Donc ils ont une entreprise. Donc il y a du sérieux. Ils ont un makambo mais ils ont une logique makambo tout ils ont le d'ailleurs patron a besoin d'un bazizanité. Donc tous les concerts que nous avons ils ont un manager à lobby déjà à Pessi, ba au caler ba date et puis les boss aye ba ku maman ya vandara papa ba bengi ka ba c'est papa date boy est-ce que tu as une production abinonga na yonde mto manager yé bisanga ka ke non papa to caler date pour na mois boy c'est bon OK c'est bon OK donc tous les dates wana tout ba kalara wana c'est manager notre manager le manager du boss comme on a monsieur Madina que je salue à passant. Donc la production tout au Beta et ça ya chicon et ça mangamute que patron a besoin bimisa mbongo et moro a que nous créer mboka mon papa mon ara que non te abima na groupe et on les ont mis faire souffrir bon ba sala bon et dépend de na bango mais ba se sentir charge wana yemo mukolo entreprise se sentir charge wana plus tard mais pas na biso le makam kutata lelo te banda carrière na e makamone zati exact donc ceux qui va solliciter boss na biso eza dia album ebimé sali succès banzembo kitoko so nga go beta na mboka mususu en dehors ya Congo il faut cacher ba signer et puis to keto beti to 600 to zongi et puis ça que notre boke no beta et comme que non ah te na zo kaka moi quelques missions suna ba ça bon kana ndenge ya ovimba te liste que ndaka vraiment pas ya bateau ba beta batali nombre ya bateau alinga discuter boss te nga na voyage à bon donc il est obligé à rondima ba condition artiste oyo za pour so bengisa et puis to za loger kitoko to sala ma na biso nyonso kitoko to sisi après to zongo donc tous les concerts to beti to sali presque pratiquement 2 semaines na ndambu libanda mboka 2 mois tano ba 2 semaines 2 mois na ndambu libanda mboka donc to tameka na ba 3 mois ya rozala libanda to beti ba concert
à chaque mboka tokende so tobeti na ville na bango tobeti na province tant tozozonga na tolonga na province tozonga na ville tobeti na VIP. Donc tobeta neti ba 3 concerts na chaque mboka. Et puis sans compter que na ba proposition monsieur ezoyaka. Donc tobeti tous les ndule kitoko. Là maintenant on a Kinshasa makamusu pezali. Tomoni eglatchela biso single moko o tomoni pe bandeko pe belé balandaki na fin de l'année ga ndenge zalara Lokotampata mais les gens réclament eglatchela mambo plus yemoko. Alors na peut ça vraiment bureau ya Aigle félicitations par rapport à cette œuvre pour promotion mais salami vraiment na ndenge vous melongo bani et puis batu bayamba gango vraiment bien mais yo moko mutu ba tchaki yo kaka au figurer na kati et ça là yo non ndeni parce que vous êtes belé mais ba ponné kaka Emmanuel Macron et Nathan et ndeko na biso voilà et karabino misa to na bo figurer na kati ya je ne reconnais ça là yo non ndeni parce que vous êtes belé. Bon premièrement on a lingana éclairci batu. Démarche déjà au bateau, le King a l'inga moko et ça faut débat. Donc prévenez nous autres autant que bimi et c'est qu'il faut tourner clip nango. Vision la conception il y a makambo ya tournage ya clip na ba chorégraphie les boss yi mumta utena banda poto. Tango yé non biso tout na kata groupe ndeni rapeza jour boy a un certain mardi mercredi na ngomba mo répétition. Toi pe répétition bon ndeza chorégraphie za boy ya nzembo ya nzoto ah bon to bando landati to tala opesa biso biso donc chorégraphie loko ezaki makasi et puis boss na biso za na esprit sur apesi faut za speed donc et ça là que to kanga après moi fanda tala bi bon pour na mona make koti faut na bimisara 2 personnes babina na tala so ma ba koti siam et ça là que ba misu bazaki bakangi na chorégraphie te misu bakangi OK c'est bon mais si batu o bandeko to travailler na bango bino bolongo na bino pe bouloté bolongo pe orchestre te bolongo pe mouvement te bozaka na mouvement mais to sala na nous par rapport ponga na na temps ya umela arati parce que na ba programme na ebine na calculer ki yango donc par exemple en repose exemple azali na calcul ya ko sala une semaine en mboka ou bien 2 semaines donc na 2 semaines on a yaki po sala ou bien une semaine na sala azaki na tourner clip to tourner ba place boto sebo asai sous likamo bo ba après lobi na ba kangi ba valise azongi miki ndeko sala que tant ba cheche biso wana ba mininga musu bazaki na nous un peu moi ba koko so mike azani na chorégraphie mais tellement speed obika boss à soir dit to lega bon a comme peu côté moi chorégraphie bandi na ngome côté moi abungi boss non te ozo après to le kano bato bazana ngo nde sala mai bongo mais l'obité que non ba massa mususu ba che bango te ba écarter bango non ils en ont ka que o senga no ba ninga auto zaki rapide non to zwaki to saliango mais lelo comme na biso tout to bina on a ba concert to beta on partout mutu rosa prendre place na mo zo bina na ngope abeta pe shita zongi neza donc ils en ont ka bongo mais ils en ont esprit que non aboyi ba tout ba participer non on est à esprit na été tant après ça biso da ba chance ba nzembo il a offert voyager tokende toke ba contrat banine azada cœur ouvert na biso tout. Nous allons parler de la production au Emmanuel Osala na Johannesburg tokaki Aigle lo bakiango mais avant cela tomekana ozongati lelo batu moi keto ezali par rapport ya kan obo betaki ya production ya kan apparemment et les IP moi baninga mususu comment bakozwa non faut qu'on se le dise. Bandeko mususu ya ba artiste musicien et dérangeaki bango il faut qu'on se le dise. Pourquoi kaka fali nanzembu fali boy nanzembu nini bon bino moko na bipe que comme la rappel bino omona yango ndeni parce que groupe bato baloba non fali a mérité tes places wana boy il fallait batu mususu bon normalement biso to ki parana biso ba mambo souté to ebi ke omoni na vie so ozana succès bato ba jaloux bazanga ati star ça sali de makambo fois ça là parce que ba o bazoloba bazana ba vedette pour star baza ba star te non ba star te parce que so boza ba star parce que il y a beaucoup de combien de stars na mboka na biso ba réagir te
et surtout na ba leader musu ba fana ba lobby te parce que ba mona oh bon c'est pas un problème drapeau na biso RD Congo et mati et que toujours ko défendre bino bozaka makasi na cop est victime makasi na cop bon ngana ebige est victime ko tona vraiment ezala raté makambo tambola kitoko mais yo siko mutoto ana vraiment sur place Emmanuel Macron cop ezake non mona mai na ngai Samuel Eto'o ende nini changa na figurer côté wana yo ebikaka ah mais oui et d'ailleurs Samuel Eto'o azawa na album nyonso ba congolais tout et puis d'ailleurs linga musique na biso oui alinga musique na biso alinga ngo donc musique na biso ndanga linga musique na biso rumba na ba album tout ya ba leader tout a beta mara oka Samuel Eto'o azanga été donc si ko poni le king a oka peut pas citer que non Samuel Eto'o a pire nga meneni ba tutu ba boira OK donc eza vision na kobenga woni vision ya bato ba faible en esprit donc muto aza esprit jamais kolanda ba makambo nengwana jamais koloba ba popo nengwana siko soki ezali le king te mutu akenda kobeta na kani so ezali artiste musu congolais ongomona le king aleka na tv oloba ba propos ya bato ba vedette baolo jamais ce sont des vedettes kokeno musika te ce sont des vedettes star déjà asali likambo ba vedette faut baleka parce que dans la preuve année tant makambo wana nyonso eleki ba vedette ba bandi momo koleka ale na suka nango to comprendre bango eza façon na bango ba osala il faut ba répondre ba yo osala ba makambo ba loba kombo le king poso batangi kombo le king te na ba single na bango ba osala na ba studio na ba blo na bango ba obule bima po bima ba otala bango te donc faut y a touti après lukamba mona suka taka ba émission na bango tu ba osala o ba oboya ba vedette wana ba oboya na ba misu ba vedette te bana bango kutu ya la bail mais au moins bango moi bon alobi makambo ye fois lobana ezanga tina après na suka kombi bon bientôt l'album na ngezo bim oh yo koko lobanu mamu na ote ke nzembo na oyo côté studio bimisi ba énergie mais oyo kota no bani no kokoma ça dit bon linga ba ça neto ne ba bando ko apprendre biso ma musique ba ko apprendre mutu te beta musique na coin na yo tu es artiste mise bunda na coin na osala musana yo. Pourquoi il faut y avoir comme Marag, non? Il faut y avoir un combo, il est king. Soit tant qu'il fallait te été. Oui, j'ai compris. Il y a un monique star a outil de défendre le drapeau à RD Congo. Les bandes à Mboka défendre on peut valablement. Allez, bah sous émission bandi y a ba vedette, bah on les kaba sala. Donc bah ça kawana. Et puis d'ailleurs bah no look so bah check le king. Te to chano to ça nous semble. Bah check boss na bisote. Bah check so banga bah check nanze monini bah tona banga ba kebet. Nanzemboni ba vedette wana nyonso ba ochapa makele na réseaux sociaux ba vedette wana banga ba kendo beta nanzemboni na kan donc faut pas comprendre que muto yo bazoluka ba tia loboko pa na ye aza musika ekare tikala musika makasi ba oyo tona ba grand chanteur na mboka na biso tona ba star à danger mais pour mona ke ba misusu wana ba vana ba ta ba ite ngana star na ko répondre à mamba boité et puis pourquoi faut na répondre makambo na tuer ndeko na nga congolais ozo comprendre bato ba timba na esprit ba ko sa makambo wana te siko ba o ba na ba to musuka ba yuma ba sopani tala ndenge ba sopani émission ka après asalika moko ya asalika na nati lokole na début ya ezai kuna début ya 2000 oui début ya 2022 bon yebisa ngai tala ndenge ba et puis après le bien na yebi que son na sale émission ba sous émission ke banda tala ndenge ba sopani siko nana za esprit na bango bato ba vanda wana o ba mi benga ba epe afandi alati atima neta sokoli bien atie propre afandi bandi omoni nde sabo ya bando tanga kombo le king na ndenga bambuyema bossa za obi lelo na mboka na biso équipe nationale na biso ya Léopard tanga na webeta libana mboka ba tshela bango ba moyen ba zora pe ba mérite ba zora ba nini lelo pe biso pe to senga na gouvernement na biso comme équipe nationale. Non, to koma kute to zara équipe nationale ya musique congolaise. Oh, la musique congolaise. Ya musique oh to kende to keto beti libanda mo ti to bimaki to sali pratiquement 2 mois na ndambu libanda. Bana batikala obeta. Bana batikala bimise loko aboyoki. Ah, ba mise ba ebelete.
On peut citer le nom. biso atotangi mais bango mona bato anatanga yo totanga baboloba autya biso na fali po ani nzambe biso tokoka na ina te ekaka musika. Et puis ce qui est anormal so bobeti tel endroit il faut batuka ba na sima eza nini yango c'est dit à quoi? Non, succès, eza succès. Et puis sotali sous à part succès jalousie. Jalousie eza na musique na biso congolaise ya mutema mabe et puis et comme siko ba ngba banda ko affecter ngo tina bande ko ba vivre en Afrique libanda. Okay. Ce n'est pas bien. Démarche mo ya mabe. Pourquoi muninga so sala loko? Pourquoi ton baba sala ba album na bango? Ba bimisa ba disque na bango. Ba sala ba nzembo na bango. Ba betaka ba concert na bango. Nani déjà biso ata ngaye mani so monanga oyambinga na bandoloba concert ba kinga nona ba betaki bango ka pona ba pire. Ba betaki bango pona mawa pona ni. C'est du jalousie mal placée. Et puis ça ba genre bateau ba ça ba compétent na boulot o ya musique. Parce que muto ça compétent o esprit o mobile o bikembo mona mayonda azo sa misalo. Tout ça n'est qu'à domaine mode. Nga pe funa bosser na kwa nga na pe ça peut de meilleur. Toi non mona ngota ba papa Franco Bazali, ba papa Wendo, ba ko na biso ba Wendo, ba papa Lutumba, ba fiona tout ba vekes bana. Ba guerre ezalaki ya ndule. Mais ezaki loyal. Ezaki que non fait beaucoup la tali abimisa album na ye. Lobi kuna boyoki vekes pa bimisi ya ye. Eza ba guerre ya album. Siko bino ba guerre na bino komi muninga osala musala na ye ezomona make no noko o osala musani ezolié ça ye ezo poussa ye obi lelo musique na biso eta na ba mboka mususu bato ba na difficulté ko yoka ta message na biso ba misu ba ye ba katata ke no Congo mo résistaka mais à travers musique il y a les king tozo kendaka tina ba mboka bato wana ba komo ce sont des Congolais ba yebi. Si on mutazo pousse à Maramunengo wana, alebino bovandi, yoku tozano ka depe ofanda ino na ndaku. O sala album na album ngo boyo konga yo na mwasino na banana yo. Na bandeko no kuba ndeko no ba mo kutu ba mo tala ndeko na bisa ta mission album le kutu musique ngo na mo le za otina te. Oloba na no ko lité na nuke na sala no na convaincre na bandeko na nga na musique na nga, na ba fanatique na nga. Mais rien. Tu te permets au télémo la mouki au latima net. Bobandi maman sabe émission mo bo net onde bo nga bo la sabatuke bino nde bo loba. To occupé binote bobunda na misala mais bino be bolo barat. Quand on voit Emmanuel Macron envahir internet, tout le monde rappelle de on a biso ambassade envahir. Mais ça veut dire que boyaka po boloba parce que la preuve en est avec la loba qui ngoyi atinda ka mutute bino mo ne bobundaka. Tant to yaka est-ce que mon abiso to na ba komba ba. Non. Et où ta ka pa na bino ba journaliste. Mais mayelo to zara nango to koki jamais to ya neti ngabo ya mbinga okotangelanga tous les leaders. Na tante na bando chrétien batwa na chrétien mutu point. Tandis que patron na biso yemo idéologie na ya lo non naza na tina te ba chrétien nga Mouta kendo sala droit de réponse. Non. Au moins tant que la bango option on a kakipa kankoko. Si ko to activant sous na 2022 ma kasi. Obi niveau to activant. Nde baza on ko baza ba o munaka to loba me ba tout abiso te poani. Au moins ma journaliste a tourné au combo to mona kinganda lo bible. Il y a la baille. Apota na ngoka. Il y a la baille bango ba mota Nzambe to souffrir. Donc et ça ba genre bateau to comprendre bango. Au moins, si on a succès, Kolingarato répond à Moutou Azata na succès. Moutou Azata a difficulté à Nzembo et à cocher. Moutou a difficulté, mais maintenant au groupe na yé. Et puis maté que matadi ya pamba. Si on y est bisangai. On a difficulté au tchè liba yo komi droit d'entrée na obeta samedi place moro boye. Droit d'entrée ba tchè on coûte 10 000 francs. Na 10 000 francs coûte à pamba ba tu ba yété. Si on Moutou Azobeta ba concert ba 1 million de francs CFA. Oya ofandika bo du coup au télémoye di ya sanani iyondo zanani na batu ba telo ba loba jo ko mina problème to ba jo oyo ba mina ba problème comment bozo kinga ko affronter mutu oyo bino mo bomona ke écart eza ba le ti États-Unis biso to bimi mboko depuis to bimi to que ça grosse tournée libanda to zongi bazo beta album mezo beta wapi. Bah, succès à niveau par niveau. Nous avons succès à niveau par niveau. Succès à niveau par niveau. Rome Karaté.
le king ala likolo baotikala te bazela ti mukolo baoluka bango mpe bakoma malembe ezo bango tante ezo bango ta makasi il faut ezo bango ta parce que bola mutema mabe nzamba lobi soki muninga azui sepela tomona yango ta mpe baninga babali awa so na kati ya chanson toka phrase mo eloba mata bato babali toka ata muninga na oloba nango na kosa leka mais ata na miso bato olakisa ta bon nasala ta semblant soki moninga abali sepela siko ya biso siko so moninga azokende liboso bokosepela te eswa bino na nini soki lekinga mikumisi te nana yokumisa ye tokokumisa ye mais soki ye moko pendenga parce que nde aza na makolo eza nao na baproblème te aza na bonne santé il faut milobela et puis à part wana avant na okutu ye milobelaka baevre nde ezoloba parce que lelo ekomi bocha micro boye bolinga bozwa mutu mwa salika album moko mais le king asali combien des albums ezaka en succès na mutu asali album moko boyimbo banozwa ye po katsamta musu nzembo moko to denzembo yokani bokomi oh ah mais tozomona na kingandi oh na ye mo mukolo album akomoloba po ni ba journaliste balukila biso ba problème ko alukila ba point na tout sanga kota le king po ça lo wana ti ba courant ba tia phase oyo meka mon pas d'ailleurs sur au kufa mabe mais donc ba musicien oyo baza baosa musana bango bien bravo on n'a pas le temps ya oya osala ba polémique hernios oye oleka boleki bozoloba bozo quelques missions bosa musala bien eh na otanga na bona tanga ba misusu po ba misusu pe ba olela parce que tout ça na ba artiste ebele na mboka na biso baosa pe musana bango bien mais dima lezaka ke batu bakomi koya mingi kokota bango na mwa bambuyema et puis bango mpe bakompare te ke bakotanga na mbuyema donc sala musala na yo idéologie to nango musique eliesa yo et non que musique oki yo komo liesa musique wana osa passe temps ba perte temps biso na mito nde to aboy poste na biso aza soki ka baise praise lisolo mo eza koto bosololi oui nga boy monta boy pam d'accord ok lobi kuna bomoni azuka tchema et la famille tenez-vous prêts et si li au mona ana posate aya rovanda bana wa le kana be mission po bandolobela komba batu mo boye afulaka bango non tant que mobali ozama na ba personnalité ozana ba charisme comment yoko vanda ola no pongite oya ragaso ba chelo mikomani di omoni mutu wana ya komo oh eza arme ba faible oza faible na nzembo oza faible na robimisa album oza faible na makamutu na mamba finance na mamba mamutu oza faible donc le roi to comprenant que baton ba vedette star na bango sa lobby tala ndenge ba bimi baba yuma moko bike ba kamusanga baba mama na ba yuma parce que so boye ba vrai ba noko bokoko ah te bon ba popo na lobby ça n'engage que parce que verset à lobby atanga comme nani po bo ba na mama ba sous émission bo sala bo bimi ba yuma na minute le king mama na yanke a prêtre mon boss tokos. Voilà, nous sommes toujours avec Emmanuel Macron. Mais à lobby. Et puis, na souka val 6 émissions lobby. Bon, Bobby m'a pas mandé au maman peut pas. Obi ka diriger bon le roi la banana dit Bobby ma bon ba maman biso to ye to loba ba yume mais bon mi boinga oh ana danger na prêtre tu es prêtre té bon ba prêtre té pour vous avez bancalé bon ba vendre mambo obi ke miso vous sala déjà ici biso ke to bimato loba obi ke le katé mais bon leki et puis baton bazana ba orchestre mana ba orchestre siko bana bato bozo bango musana bangoni ata matadi ya pamba eza faire matadi ya pamba ka matadi voyage muso eza ki kole kuta ta robeta concert eza passe siko mais bozo le kaka biso ah papa. Voilà, nous sommes toujours avec Emmanuel Macron et Mami Kimberly depuis London City. Olobaki Emmanuel Macron yé. Donc à la paix à Chaope na rata disque, c'est vrai que disque peut déjà enchaîner mais tu es bien de une olegana mais bon quand tu as toujours contact
na Emmanuel Macron oyo ya F victime o sala musana et bien là je vois encore une fois Aline Mwimba boza belé boza vraiment ebelé au botala biso vraiment nazo pesa bino ba merci parce que boza ko continuer toujours côté la Ibrahim Abdi. Je vois Olivier Doumou du côté de Brazzaville, sans oublier l'honorable Gaëtan Kodia, staff tout ya Maroc Casablanca au botala ngana pesa bino ba mbote bana London City na bosani binote Mami Kimberly oya ya Lucien Chibangu na bosani te Samantha ba petit nanga ba Némi ba Samuel, vous êtes nombreux hein. Charlotte Lubanga, merci na ebino, nous surtout Jackson Lubanga depuis Paris na bosani binote, Emmanuel Macron, tu as vraiment na marambo pe photo solo là. Tango tu as mon aigle, ana fils ya Junana, autrement dit Maître Gims, s'il faut qu'on laisse, il faut photo le bango plutôt. Maître Gims na daju, tout le monde bango le lo baya qui sur invitation à Mokonzi ya Mboka o fali aigle zaina bango. Maintenant. Papa Mokonzi Mboka obtenir bango un passeport diplomatique par rapport à œuvre au présenter biso sur le plan international. C'est-à-dire bango ne mamba rumba apesi bango bateka Mboka par rapport à passeport diplomatique par rapport à babilo bapesi bango na mais yo en tant que Emmanuel Macron betana est victime parce que leader non sali a trop yem dateka obisi biswat que yem dateka biso sur le plan international. Maintenant, pourquoi le président Fachi n'a pas pu récompenser à Eugle Ndenge Apesi Bandegona Mususu Bino Boyambaga Onondeni Toyambe on kitoko donc ezaka RDC drapeau na biso et likolo donc Dadju Gims botreta bon bana baba congolais alors donc ngana moniango obier moko mboka na biso alire ekendela batu bakomi ko mimoni savement malembe ke Ondoki. Donc pourquoi faut comme ebota mutema mabene ngwana? Non, polémique wana ça n'a rien à voir, on peut pas traîner sur ça. Mukonza Mboka ana droit RRT. Tia saliango a réfléchir ça qui makasi. Ba vandi pena bateau ba yebi kota makambo. Ah ya biso le king za rappel ambassadeur. Et ça rani. Le king coûte maramouana routougo, ba pesa mutu ba mérite boy, ba sala mutu. Et l'obela que rien, ya monaka ah c'est bon. Congo na biso zaka toujours. Et puis mon agitan ou Gim ça y est, na Dadju baye, ba ke mona le king grand frère na bango. Ba ke ba monia ba vandi ba oso na bango ba développer. C'est ça musique na biso to lingi bongo. To lingi ba collaboration moi voyez là que tu es congolais, moi je suis congolais, moi aussi je suis congolais. Tozo kuta na tozo solo laka. To pesa na ba idée. Et non que to vandi boye, o vanda so libanda mboka toza na kati mboka, ozo kaka mutema mabe, yo kaka mutema mabe pona nini. Ça non est fort au comprendre que o vi que batu ba timbelinga vous que non na mutema mabe. OK, ça mabe. Dadju Gims sori ba jango. Problème exact c'est bon. Gims en a l'art, Dadju pas en a l'art. So ba yepe ba webe ko financer pe bata musuma ba studio na biso a na kin. Et ça la nini. Ah ba renforcer le sous et commencer na ba niveau ba qualité aux arapes sous na mikin. Et ça la nini. Et que ça la nini pourquoi nous les Congolais ennemis à Congolais zaka Congolais pourquoi ça? Non les Congolais se posent des questions pourquoi pas bah artiste éminent le roi ba Koffi Olomide ba fali ba kosala bilo wana te aussi longtemps que bango baza déjà mûr déjà na makambo wana ba ko problème te papa na ngai Dadju Gims ndenge za na beta rumba te abeta pe rumba te marqué tous les musiques autobi que non international ya ba mindele bani mais abeta rango c'est di rumba elle connaît du boss na biso le king tant abeta ninjambu bébé ye eza rumba mais ekenda na international hein banze monete ba album Tokos hein ezaka rumba. Donc nga nazo battre pourquoi biso ba congolais tolinga. D'ailleurs et comme maneto ndemo eloro morobo au moni YouTube ba réseaux sociaux et la biso makambuke to sala ne musala na place to créer polémique. On n'a pas besoin de ça bande ko wata biso libana mboka na ana ki mboka na biso Congo. Bazana posa ba information batalara tu es artiste oui tu évolues chez qui oh non j'évolue chez Fali Poupa OK ba activité na minezani non to utaki tourner to beti to six to zongi tala siko to bimisa 2 albums urbain na rumba continuité à Tokos c'est ça
Les gens ont besoin de ça. Bato bana posa ta fandia banomona ozoboya Dadju Gims. Bande kona bisoti. Aza congolais, baza ba congolais ba beta musique et puis mokonza mboka muta remettre bango. Et ça linini. Il fallait que les alabino pour les alango problème té. Non, non, bande kona ngai Congo toi na posa ba message à boyete. Ba grand o pe ba beta la musique ya rumba na biso awa et déranger bango té ba vana bango kimia. Pourquoi kaka bino bato bolingara bamona bino ndebole kaka bolobaka. Vous croyez que bino ndebozaka na munora olobaka oleka bato misusu? Tant que bateau bafanda bomba otala obo. A copain de coin faible na otala ta coin faible les aboyés. Oyo a otiga le progresser te vinetika libo. Tu es artiste et musicien, défendre art na yo. Faut longo na ba futilité ça mo trop batu ba côté futilité et puis moi campagne na batongo ba linga ba comme samneti batu ba kota na distraction. Non. Chance toi na aigle makamwana kutu kaki Ozo ya la baille. Donc, pour Nabiso, on est fiers d'Adju Gims. Bazuango, bravo. Misu soupe borozoa. Le king yemogo d'ambassadeur pe esuyete. Yé pas beta rumba. Pour mon ke ba grand musu soupe musu ba fana bon batel. Oh, vena biso waze quoi. Muko wa bonga. Le na teva lobitami non. Bazuango c'est bon. Ba beta pe rumba. Basala pe makamba bien. Libanda mboka sosko na ndenga libanda mboka nde basala mamba bien babi moto zongi pe na mboka na biso to chape po na makambu pe keka bien où est le mal mawa voilà mawa ya mami Kimberly naza kolela na mai na misu Emmanuel Macron yona ya mami Kimberly sans oublier Aline Mwimba depuis Paris Tracy Landou depuis Paris toujours Belgique en ligne hein? Boutique Belgique en ligne d'être la grande na bosani yote bosa ebele botala nga na Paris surtout na Londres on a ya lycée Chibangu naza ko bosa na yote oyebi ka ndeto solo la oyebi makambo ndenge totika ki yango pe kala te toujours mona na lisusu pour que ça la biso pe bien Emmanuel Macron Lilita pende nini affaire à Lilita non Lilita eza bien Lilita kutu baza na bango na ba inquiétude de belete Lilita na yebisi bino lisusu ke to yemba na le king na boss na nga le king en tout cas banzeleza kitoko na profiter pe na occasion parce que batu oyo baza na posa parce que na lança toujours message tant on a lancé un message que na posa muto alingi ba yemba ye abenga ba bengaki mais siko tant qu'artiste opportunité patron na pesinga il faut na ba saisir en donc na rolinga te na yembi mutu nzembo sali succès après na remotala oka bo nzembo sali succès motika na souvenir te non yangwana te musique a lelo fozaka na ba souvenir donc ngai nazana ba exemple o na mona pa ya lelo grand frère nanga Fali Poupa o lelo paza boss nanga na mona ta ba pese ba opportunité a jouango vraiment à considération et puis azara na ba atika na o moment matali nzembo esalanga oyo sombisanga loko nzembo et pesanga loko bo lelo makamusu ekome bakisama donc ngape de ma part batu ba proposition ezali mais tozo solo là pour en parler na bandeko mususu na santé commission ta boye pe ça la boye donc Monique hier au Kenya maman direct plus 243 Willy Mouchen 9 950 43 314 9 plus 243 Willy Mouchen 9 950 43 314 on a sur Bengi au Zunga même WhatsApp au commis c'est bon et les cas bien donc Lilita Izawana on pour ça baye et puis to yemba on a les boss mon boss King ça dit tozo yemba ngo vuma na emission non suka na nzembo suka na yelo wana dit na emission Lilita ya suka na nzembo suka na melompe nzembo moko muta ozwango obi muta ozwango a sepe la vie na moment et puis on comme kaka soka boss alobi mani chat titre yemo comme et mani na ju déjà garele nga nzembo po nzembo niveau ke beta boss yemo skwazo coacher po yemo wazawana skwazo orienté et mani toke na ngobo
te kende koto boye. Mais apparemment qui mona bandal pe ya kolinga falaise comment yo ande to mona ratimo ebika ande to mo bandinga moko on dirait una fali comme pona mona bandal donc moi trop hein kolinga balinga leader boete tout le monde va réclamer ba non imani vraiment kolinga aigle vraiment legi makasi quoi. Non moni problème ça boss na biso aza papa oyo akabolaka te aza na bana na nyonso wana sopo tali ndenga alobela pe comme Nathan et comme souke Nathan mona bandal bon so batali pe sundenge akumisa rappel junior mutu quoi et comme souke non mona bandal non c'est un faux débat ba jaloux ici total bango to kata bango ya la baille biso to zawana to travailler pe mais la boss na ngai to travailler to zala na vision na to kenda boss azana sepelaka na tout le monde o tout ozalaka na na voyage tout ozalaka na ba répétition na Kinshasa wa o to betaka bandula wa partout ozalaka boss asolola na tout le monde a tchaka à l'aise donc ce qui lelo atangi comme Emani et que nega obi kala bandoko non Emani kutu ba kotier ka mouvement bazio na mouvement ka po mona bandal mais ce que mona bandal ngo siko lelo na mona ba changer mais bosser père donc Ezaka kapona ki bandalungwa te. Bandalungwa c'est bien bon, c'est mon grand frère parce que na lobé ngo na ebisoke soto longo na kata poya ki boss nanga, c'est mon grand frère na ya quartier. Mais ce qu'on a nenga cop na biso ya boulot, makamba ki grand frère quartier zaraté zasko Emani Yemba. Donnez-moi ça jusqu'au matin, donnez-moi ça jusqu'au matin, jusqu'au matin. Si tu n'as pas de tabou, allez-moi te mettre tatou, tout est tatou caché. Près de moi, viens près de moi, bébé. Warara, warara, nana lelilelelele, chéra lelilelelele, lelilelelele, lelilelelele. C'est moi vocaux non tika moi œuvre non tika biko tika œuvre tika œuvre na tokos na ba te so ba tu ba lo ona œuvre non tika ona moni promesa tant au salara ba vocal ba solo vocaux il faut linga tika un message ngata on a travaillé ki ngo na ba fona tika lelo comme pour moi vandi pebo maboko na moto nazotambola nazolela yanga bolingo ekeye parce que sioka o mama batu ba bengwe mani message wana po elekela batu baluba ba sécuriser ya bango bolingo na Chibao dans la place na kenda donc ezakaka koza muumba musala linga musala na yo lelo batu bele bango mina souci kaka akoma maman star le roi net le king toi les king mbala mort mais non mon frère vie et patience vie et il faut bosser malem nzamba kopeso makambo elo wana ti masa na TBC nyoka kawa bayokeli masa depuis to bandana ye ti lelo masa zo évoluer donc aza mutu moko boye nzamba tala ya lobi garçon oyo alinga musala na ye lelo comme patron na kwa na ye afongo sa maison na ya bilokos ba bayaka pe ba biloko donc et après le roi nga ba masa na nga le roi ba TBC ayebi ke Emani alingaka ndule na ye, alingaka boulot na ye. Donc c'est que moi je suis en train de mériter lelo et ça parce que nzamba otala souci na nga na lingaka cop na nga. Si ko mutu muso alingine cop na ete akotane ka na cop na biso na camouflage. Ale okomi mbamoro oyebana ka mwa mukie mbamoro komi. Okoma te tsoko mo le ka ba te fo boya ka ba. Skozo boya batu bango tuno skona parce que eza so si c'est mission ba sous question ya skona ba na ba commentateur bo boira ngo o ma ba mo tuni bo yozo boya kasi ye fala kete sko yoso ba tchego ngawe manini nie azangi réponse ko mi ka ya la baille yoso mona na kada parce que biso tout ebi que stade des arts so ba présenter mu fo bo bando moko ko tu boum boum te kinga eli ba ma bi Nana aigle, on a salarié vanda batu. Pour toi j'ai tout donné, mais toi t'as tout gâché. J'ai donné avec ma vie pour te voir mon bébé. Stade Mobimba, Bouka. T'as la tosaine à 4 ans, mon atteint. Mais boss, a fait une. Hein? Aïe, t'attends de style ici.
Tout le monde danse, ça c'est la folie. Folie au stade. Ah, la folie. Pour na bango souhait, il y a communauté au Cameroun, bazali mana boule qui to bête concert. Mais le col à Maramuno c'est d'aller chronométrer. Ba fandi ba boule ba biso to tchendoule. Podium Maramutu tout. L'état balongolaka pour match faut bêta. Dans le niveau organisation de Salamaki, minute ezali nyoso chronométré. Quand on bosse à Silisi à pays aigle pays le côté pata. Ah maman nangaye. Au moins lion moi c'est likolo kuna yemo. Allez le côté pata musobo. Ningane oh allez le côté pata musobo la ninga angana. Allez le côté pata ndoki yo yi ndoki allez le côté pata musobo na sio nzembo yo et reverser ma bancho bon batel ba nzambe musu obita presa mbele bango jaloux jaloux bayeba bon pour bon na kaneti je vais m'attaquer vous êtes pour être vandeli bon so bon faut pas demander ndoki allez lokota pata musobo ningana allez lokota pata au Sarana maman présidente à Cameroun à Fanny Mabo à télémitora prêtre 6 ko presta petima yo muto boya est-ce yo ba obetelo maboko nengwa te mais il faut qu'on le dise bato bazo boya o ba osaba sous émission wana tuna bango nani botela bango na miko est-ce que soki ba tiaki o wana ba betelo ta maboko nengwa ba betele king il faut être fier. Il y a un artiste, le rôle à les kings. Tu sous-estimé Batouté. Lobby peut pas tout baroya. Mais pour l'instant, ils en ont noué. Faut qu'on dise. A to boy, ça là, t'as semblé. Eh, na boy, mais Fali, ça va, hein? Fali, ça va. Et ça, dans l'autre. Mais na yebi na nga bango na tout. Ba lukarande. Ba zo ba base. Base en wezo kena bango ma be. Parce que ba timbeli bango. Au côté studio, au salinzembo, au komotala. Ah. Po batu batala ngwe simba batala ngo badlandela ta bayo katanze monanga fona ça ne bi fona na kombona tout à le king donc quelque part boss na biso olié sa batu donc so tengi kombona ye olié so tengi kombona ye batali on émission sala ya YouTube quelque part faut bango ne ba futa ba droit mutazo lié sa bino landela ne kutu ba droit te bozo lia na kombo na ye aki parana ye binote mais bozo continuer ka kolanda kaka bo mona ka bino ah mawa basala moi examen de conscience mobo entre bino ba journaliste ba chroniqueur na ba chroniqueuse bozo ka bo poser ba question bo tia kombo boste bo tuna te bo pesa exemple o te to mona ki fali aloba bo lobata te bo tia ka ke no papa e bo to yambio komono kingandi ouais ndeni depuis au longa koto zalaki au commence qu'on a makamno mo comme patron parce que évolution zo kendeni o te évolution zo kende bien o na katika ba producteur ba comme ma pasi boya boy ana suka o te na sala ki album o bibisaka o bo to ka itendeni ta batika osaba fanti voilà ya mami Kimberly ya Lucien Chibangu ba big dédicace na yango wana Kevin Lengo le réalisateur de cette émission. Merci Nayo pour la continuité à boulot. Si on a senti aux zones normales. Donc, Nena Linga Rosala, Kevin Lengo, si on a senti aux zones normales, à Fazaï Mamouké. Emmanuel Macron, affaire formateur. Et ça, moi, question, moi, Boye Linga. Le lot de télémanie. Tu vois le banana format. Omoni makamwana na olingo kota mama mbangoti. Parce que ebitumba banzoko. Vous comprenez? Ebitumba banzoko totika bango basisa makamuna bango moko. Totika bango mutu na mutasa makamuna ye. Musique lelo ba doit na posa ba polémique té. On n'a pas besoin que no ba misupe ba ya obimane teno ba onde ba yo prendre ba tous les sons. Non. Bitumba banzoko biso tozo minuro na biso tocha tokan. Totika yango bango mo ba ebindeni ba aussi sa makamuna bango et puis ba trouver solution dans l'amiable. Donc nga pona nga vraiment na olinga kuto kota ta na terrain na te.
Non, répondre dans mon thé. Mais si tout le monde a dit papa na biso général des fois kufagi tout le monde a dit tobite aigle atina participation na c'est vrai que présence na physique et zalagité mais ici il faut dire peut-être aigle atina qui quelque chose na impact na là tu es vraiment on doit vérifier à la source comment on est sous moi budget bimi bande ko mususu quand des ala aigle atina moi bande ko musu batindi et comme na famille et ça la peut ma bête ça la moi genre hein malamu to mabe na part normalement na bandi na koto lobi que non personne mauvais des fois donc vers salam en belé ba œuvre est belé donc vers kundami bien vers lelami bien makambo ba détourner boy o ezongi boy pona ngana na lo bana para patron na biso tant aux na Cameroun et na mboka mo doale zawana donc faut to beta concert wana présent ni la ki en abi non plus via Koufi na robeta concerté akenda ki pe kota là très important oui la biso faut ba aigle a beta concerté parce que vu le président de fois Azalaka yango aigle boye ko beta concert anila concert pona général de fois boya to beta concert wana te normalement na Cameroun to zaki so to beti premier concert na biso pe to ke to ke beta na Douala mais le boss a boyaki a boya bino place via dayenga na obetate to betate après wana ake na Douala ake komona place bache vie de fao mais aboya ke za na media aboyi ba media ba kende ba filmer ba na bi tete ake atali asilisi abimi azongi pe na silence nyonso tanga zongi avandi après de toro yeba ke presa kende pe Douala ake notala corps avec de fao. Entre temps, tant que yokaki sango y avait des fois Koufi, abengaki kulutu na ngai Montana Kamenga, ba solo li parce que yebi ke ye bango baza parmi bato yo bazala ba proche na fait des fois. Donc a solo la na makambo esenga fa ba solo la eleka. Siko soki pe boss nanga a osala geste. Alinga kana makambo na ete ke ne ko makaba filmer te. Iye mora yebi ndenge na sila na famille na ndenge pa pesa contribution na bon toke na étape o lobi ke non bon boye sali y avait des fois ba détourner pas artiste ba ça bon là maintenant pour nga tant que artiste conseil aussi hein parce non makambo conseil parce que bato ba simba organisation ce sont des grands donc ngai na monelo na koloba na bango te mais c'est que je sais na yebi que jamais na kati mitu ya ba grand o wana bakoki jamais basala makambo ndenge basala ngote organisation biso mo to moni on a chasse l'équipe kitoko ça prouve que makambo tout basala ki l'équipe bien donc batika ko ça ba polémique wana ils ont la sensité fait des fois on a mis au place azali azan kimi un peu ba funérailles na l'équipe kitoko ba to pe bazoko organisation ba l'équipe yango bien. Est-ce que aigle dans le jour à venir à aucun de côté la papa n'est parce que s'il faut dire on a cimetière présence na ezala quitté mais est-ce que aigle a repensé aucun de côté la papa na grand frère na de fois au Tikagipé c'est vrai que à chaimo ba concert mususu à l'écart mais ko présence na ata na Lilita na ye parce que yo mo po embi Lilita auto zelango non moni et salama azape na vite mbangu fumati azane précédé VDF place azali ezana ngo batu tout mutu na mutu olala pa la muki akena ye boss na biso ezape ka jour muso olala la muki bwa kei ba filmer pepte bato ka ba ozandinga ba mona fali c'est tout donc batika faire vanda kimia place azali to continuer musique Voilà, un grand merci à tous les téléspectateurs, chers internautes, au Basu, vraiment opportunité à la biso. Tout comme il est presque à la fin de cette émission, Emmanuel Macron, South Afrique. Vous avez mission belé, mais pourquoi Aigle a préféré que yo au à l'étranger? Parce que bah contacta qui est, tout le côté est vraiment. Vous êtes belé. Et un groupe d'accompagnement quand même. Donc, moi, ngai. Nazaki na problème ya day donc dès au présenté nga ba me connaissance ya maman donc naza obligé na kende kotal presse ba tche tombe na ye je suis obligé mais tant au kende na tali tombe après oui na Afrique du Sud ouais après wana nde siko naza pe na likamu na nga moko boye oyo na solo la on a boss singa vas-y donc na kei na ozonga boye ba likamu nino na kenda ko sala premièrement na tekeli bino na kati
naokende mpo natala na tombe ya mer après wana boyeba likambo nini nakende osala après naozonga. C'est ça quoi. Mais bon, dévoiler voilà. Non, dévoiler parce que mokili faut vivre na ba moi ba secret. Kolinga te o expose ma non nyonso na media. Yango moni patron na biso atazo ça net album. Donc to bimsa album ya rumba na urbaine. Donc suite ka continuité tokos. Donc banzembo o ezobima tokos ya urbaine ebima awa. Ti siko non kutu to kanyango ti. To yoki pété. Donc toza siko batu mo tango ezobima. Tokomo kanga on a ba fanatique ndé on a ba warrior. Na ba non warrior tokomo kanga na bango ensemble. Donc toi mana boulot na le 25 déjà le 25 février tenez-vous prêts tous les warriors partout dans le monde. Urbaine là le 25 toujours à l'attaque. Voilà, quelques dédications à bateau, tout Batali Bisso, Paris, London City, et puis Maroc, Maroc peut balinga retro, hein. Et puis South Africa, Côte d'Ivoire, Bozala, ils allaient côté wana. Et na Brazzaville, je vois Olivier Doumou, Gaëtan Kodiel, l'honorable Rémi Ayayos. Bah oui, bateau basi mingama na Brazza côté kuna na zagoya Kalatea, toza goya vraiment au grand complet. Une équipe nanga momba tozoya Brazza ko sala toujours musala parce que fona sala sala pe mo émission côté kuna et puis to s'envoler pour Casablanca, on a vraiment ezalaki moi secret mais fona dévoiler en haut. Et pendant quelques semaines, quand puis tu as les sous pour continuer à boulot, il y a Emmanuel Macron, quelques dédicaces. Ouais, na pesi mbote non na boss na le King, ici que na staff na biso nyonso, na pesi mbote na TBC yonka kabayo kele, Fisto Lukau, et puis Ineker, les grands batteurs. Ça dit hier, bango Ineker na otanga aza mokitani ya Choumen na mbonda parce que Choumen na mbonda titulaire, aza pe na bakitani na ye. Donc l'obito lobo kuna ba découvrir makamoupe à Ineker na maboko. Donc na pesi mbote na Diezola London City na kati ya mikili agence ya kitoko. Donc oche bilamba lelo to che mbongo to che nini ocha ochango lelo yeba ke d'ici dimanche za Kinshasa. Donc na pesi mbote na Kraki Herbaka sans oublier Manuel Pereira, Titi Marocain, Maître Omar il est noir, Maître Bijou Mokobe, Bambote Place Ozwami, Venanga Papi Moulouza, Ya Roland Agazoul Moubengawani, Ya Roland Agazoul, et puis Venanga Dekos Moukoko, Yannick Api na Katia Bruxelles, Ben Til, Clavi Maoukou, tous pour Emani, Bino Nyonso, Nazana Bino na Kati Tozali ensemble, Francis Wanzaya na Katia. Il y a Canada, na peso bambote belé, Cédric Kabongo na Canada bambote et puis pourquoi pas na bana poto nyonso venanga Eli Bombusa, Pascal Chioka, nani susu. Bozé Belé, Junior Chaumba, Nancy Chaumba, Paris bino nyonso na bosa nite faire gagner la merveille, Fefe Cyprien Yanzolo. Maman présidente Mimi Chikeva, mon directeur Edi Badiata, Soule Kaouka Coco Dilasso opérationnel, et puis tout bolinga Emmanuel Macron, Naza Bino, Bobenga, Toebinden to évoluer, José Nondo 1000 esprits na Montréal, et puis c'est ça quoi. Bao ba yoki komo na bangote, bomitung samate, petit nanga Sigimi Tamba. Petit nanga Sigimi Tamba qui tokos toujours, petit nanga élégance qui quoi qui mikili c'est Schengen. Place aux Swami, c'est là profiter donda en paix. Place aux Ali quoi. Et c'est ça quoi. Na profité de l'occasion na ibsa na batu. O azana posa bimana Lilita. Plus 243 ya Willy Mouchen 9 950 43 314. Non, il aura bien senga la fausse attente. Il faut longtemps, ils ont longtemps. Il y a pas de et bimanango, et bima ba osepela pe ba se retrouver. Ba osep, na ebisio ba ko sepela ba mo ba lo ba ke Emmanuel Macron lo ba na biso pamba te to zela yango e kokisa me bimi et ça suka na nzembo quoi. Merci. Voilà. C'était là Emmanuel Macron de F victime vraiment l'un d'un poulet a fallu pour pouvoir bundara vraiment quand on parle il y a Bundawana
tozomona ba savoir faire attaque chant et puis kobina dans mambuté za kitoko et puis sur la bien toza kozela toujours Lilita on nyonso toza na posa bimana Lilita Emani Macroza wana. Il y a un numéro de téléphone qui est là, Robin a un numéro de téléphone à Pessi, Robin a peine à Kotibino à contact et puis Toro Solana, comme ça toujours Marambo et pas Emmanuel Macron ou Rosa. Tout ça, ça dit bateau ba ozwanga ite tant mususu ozuma retard comme numéro est affiché, bo hésiter te bo benga, a benga nga contacter nga to évoluer, a passer nga so to kende bien, to évoluer to kumbani. Et puis, au CPLA Nzembo. Nzembo est kitoko. Nzembo, na MCO. Lilita. Voilà, on a lingi de Lilita, toza la Lilita Eya, l'honorable Gaëtan Kodja du côté de Pointe-Noire Brazzaville. Lilita Yangon Ezaroya, Olivier Doumou, Lilita Yangon Ezoya. Mote ya to na venanga François Babadi, mote ma mère Aziza. Et puis mes condoléances Bandalunga tona matanga. Vena biso Adjebo fils oboye bien na kombo ya Frédéric Esaou Adjebo fils vertiki biso tozawana to soutenir toujours famille tozawana pona compatir na bango ensemble ndeko nyonso ozami libanda mboka yiba ke vena biso Adjebo fils vena yo yaya na yo leki na yo mwana na yo Adjebo fils atiki biso on est de cœur na famille Esaou et puis yango wana quoi merci. Voilà, c'était là Emmanuel Macron, vraiment tout cela, mingi. Quant à moi, je remercie vraiment la grande famille, la grande famille Batala Rabiso, surtout la grande famille Yangamoko, na Pesibino Bambote vraiment ebele bisika bozwami. Encore une fois, Mami Kimberly, Aline Mwimba, Tracy Landou Belchika, Belinda Baza na Bosani Yote, Anita Baza. Deti la grande na Bossanioté, Clarisse Landou, Magali, Christelle Landou na Bossanioté du côté de Paris, sans oublier l'honorable Gaëtan Kodia. Merci dans l'honorable Gaëtan Kodia. Na Bossani lycée Souté, il y a Lucien Chibangu, il y a Mami Kimberly, Samuel, Nemi Kisungwa, na Bossani Binoté, Emmanuel Lubanga, Kevin Lengo, le réalisateur de cette émission. Encore une fois, je vous aime beaucoup. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.